Nazana pose kubonga nango. Nazana pose kubonga nango. Ikukala pina ya baninga. Ikukala pina ya baninga. Itambola pitovana. Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vom Télévision, etando ya bonsomi, etando ya bwania, etando ya bolamusi bayido na pongi. Matondo mingi penza na bino na tango pengonga ibomiseli bonko pesa biso na nzela ya Vom Télévision pe na nzela émission misala miabato. Émission yekela mabongo na likanisi ya ko luka bongo ko valoriser misala mia biso mia maboko mia mikosala makana kati ya molongo wa mokili na tina ya kokendaka bongo lisusu kokutana na bakosala kabongo misala mia maboko na biteni bakosala kayango pona kozwa makanisi na bango koluka pe lisusu koyeba lolenge kani misala na bango ekotambolaka na kati ya molongo wa mokili pamba te ebele bato bamonaka ete bato basalaka mosala ya maboko bazali bato oyo barata vie ba jeune oyo bakosalaka mosala ya maboko ntango mosusu ba jeune wana batanga te nde wana bamibwaka na bango nete na mosala maboko nzoka te mosala ya maboko nde yango ezali mosala oyo kozalisaka moto penza na kati ya bomoi pe kotombola bongo lisusu société na biso pe bomoi na biso yango wana kati ya émission na biso misala mia bato tozo mokumba penza ya kokendaka bongo kotambolaka kokutanaka na bandeko na biso bazali na makanisi ya malonga ya kokela ba établissement ba entreprise misala pona koluka penza kotala souci bazali na yango pona kosunga mboka ekende liboso elongo na bilenge yeba kotambolaka na pamba na kati ya mokili kasi bango bazana bango wana elongo pona kolakisaka bango misala po ko kosunga bango penza na kati ya bomoi na bango totondi bino botondi balandi ya Vom Télévision na bisika nyonso bokopesa biso pe na tango pengunga ekolanda ka émission iye topesi bino bambote mingi na bisika nyonso iye bozwa misolo émission misala mia bato ekoyaka bongo tango nyonso liboso ya bitano na bino mokolo so ya lundi na ngonga 19h pe mokolo ya vendredi na ngonga ya 16h kasi bomo misano tokotambolaka biso moko te tozalaka elongo na lipasa na ngai tata Manzengo epa tozalaka na bango elongo pona kokabola makanisi kosolola pe lisusu na basali misala ndeko na Manzengo mbote na bino mbote ndeko mupepe mbote pe na bandeko balandi ya Vom Télévision ndenge tolobaka kaka émission misala mia bato eyaka epai na bino na tina ete kolakisa misala e bandeko bazali bongo kosala ko valoriser yango kokotisa bato penza mingi na molimo ya mosala kolongola bango na molimo ya botau bolembu bozoba pamba te bato mingi bamonaka ete misala ezali bongo to bato basalaka misala maboko bazali bongo bato barata vie bato bazanga ntina na kati ya mokili nzoka nde po sepela kovanda ndako ya kitoko po sepela kolata kitoko po sepela kolia malamu po sepela kosala nyonso na mokili kotambola mituka ya malamu okomela biki ya malamu nyonso ovanda na bisika nyonso elongo bani ya malamu eza à travers misala ya bato kasi misala yango ezali bongo valoriser te na kati ya bamboka na biso na kati ya Afrique ezali bongo valoriser te yango tozwa penza mokumba monene pe ya DG Kwamambu yako kitaka sur terrain esika ye bandeko bazali bongo kosala misala kosolola na bango kokabona bango lisusu makanisi lolenge kanyi mosala na bango etambolaka o mokolo na mokolo ndeko mpepe matondo mingi bandeko balandi ya Vom Télévision etando ya bonsomi etando ya bwania etando ya bolamusi bayido na pongi botako constater awa kati na biso sima na biso bozomona bisalelo elingi koloba toyende pai mosala ekosala melaka kokutana na bango basali misala yango kozwa makanisi pe koyeba nini yango penza basalaka pe lolenge kani misala yango ekolekelaka kasi tokozwa pena ba détail ba précision esika ye tozali pe ya mosala oyo toyeli awa epai na bango moko lisusu baye oyo baye lisusu koexplike biso tokosala intervention na émission na biso misala mia bato mokolo malelo tozali longo bongo na mama na biso mama mbote na bino mbote papa boni santé santé za malamu santé za malamu mama bosunga bandeko balandi ya Vom Télévision bakoka bongo penza koyeba bino na bozindo kombo bozanani awa tozali wapi pe mosala nini oyo bino bokosalaka na esika oyo tozali matondo mingi ngai kombo na ngai mama Bienge
Maman bien Janza propriétaire ya maison Aaron Construct. Toza awa na route bypass en face à les Eucalyptus. Et si quand des misala na biso ezali maison ezali misala ezo salima. Maman kombo bolobi maman? Maman Bienge. Maman Bienge bango bazali mokambi motu ya établissement oyo Aaron Construct ndenge bauti bongo koloba yango esika oyo wapi na kati ya route bypass en face école bi Kalbitus ne pa wapi établissement na bango iswami oyo bakosala ka bongo mosala oyo bakokota pena na bozindo bango moko ya kolimbolela biso mosala nini oyo bango bakosala ka na kati na esika. Maman Bienge toza awa na kati ya établissement na bino tokoti kaka na kati ya bureau na bino boye tomoni ba vitre ba biloko musu tomoni kuna soki ba mastic tomoni ba nzeta fufu tomoni oyo biso toyi kozanga ko tuko détailler yango kasi tokozwa makoki ya boyebi yango epai na bino moko mama bomeka ko expliquer biso na kati ya établissement Aaron Construct misala nini oyo bosalaka pe misala nini oyo bozali na yango na kati ya établissement oyo. Ya liboso misala tosalaka eza misala ya vitre. Misala ya vitre nga moko na sombaka vitre wana na yaka nango na maison awa totekaka yango pe na détail toteka ba feuille toteka pe en détail ya ba par pièce. Mais ndenge naza boye misala mususu naza na bana pe basalaka misala mususu awa tosalaka misala ya aluminium tosalaka ba fenêtre ba porte ba meuble à cuisine ba cercueil ya aluminium tozala misala ebele tosalaka bana naza na bango bato bafabrikaka ba misala wana nyonso. Mais nga moko pe nasalaka musala vitre na kataka nasalaka nyonso ya vitre. Awa baza na kati ya musala mingi pena ya vitre kasi baza na ba mo ba article ebele ndenge bauti bongo kolimbola awa Maman Bienge na ndenge bauti bongo kotalisa biso différentes sortes ya misala oyo bino bosala na kati ya établissement na bino moko eza musala oyo boyekolaki epai ya mutu to botangelaki yango to bokutani noka na occasion na horoscope boye pa mwa mbongo epesa mine nasalaka établissement nanga na bana koteka to pe na bana kosala ba porte ba fenêtre ekomaki ndenge nini bomekana kobetela biso mwa lisolo yango. Ngai nazala mobali oyo tobotana bana ye mutu alakisanga musala oyo ya vitre. Musala ya vitre nayebaki yango epa na ye alakisanga kokata alakisanga kokalkule ndenge nini kokalkule ozwi mesure ndenge akozwa mesure pe na yebi ya ba fenêtre na ba porte na yebi alakisanga ndenge akokata vitre na kati pe na ba par pièce ndenge tokataka nyonso alakisanga même kokesomba vitre ye mutu alakisanga misala wana. Bo makambo ya aluminium nde bouti koloba wana. Bon makambo ya aluminium eza ye pe mutu alakisi bana oyo na travailler na bango ye mutu alakisi bango misala aluminium nyonso ya ba porte ba fenêtre ba meuble à cuisine ba misala ba cercueil ba étagère eza na biloko ebele oyo biso osalaka bana ba montaka ya aluminium ye mutu pe alakisa bango ngo. Lokumu penza na papa alakisi molongani na ye mosala o epesi pe lokumu lelo atako mama bamusola bana basi basalaka misala ya bana mibali te mais yo sali ndenge ni mosala ya mobali na yo epesi pe moi valeur na ngambu wana moi libanga pe moi tolini ne ko pesa na mama wana baloba bongo. Bon naza mama na sepela na musala oyo ezala ba mama ebele bazosala ngo te mais nga na sepela ko sala ngo na robenga ba mama o balingi koyekola pe bazobanga kosala misala nyonso ya mibali nazosenga na bango bakota na misala mibali basala eza pasi eza facile soko mesani nango sepeli nango mesani nango okomona kaka eza facile. Matano mingi bandeko balande vom télévision esengo penza makasi po tomichaka mobo keseni te wana misala bana mibali nga moyena sala ezati nzoka lokola biso nyonso tolina maboko mibale makolo mibale miso mibale bokasi pe na nzoto tala pe mama molongani na ye alakisaki ye mosala opelela akomi koforme yango lisusu pe epai ya bana oyo bali koyekola mpenza ndeko mazengo esengo makasi esalaki biso na koyoka intervention pe biyano ya Maman Bienge kobanda mosala yango babani toyebi te bambula na bango na kati ya mosala yango baexpérience na bango na kati ya mosala yango na mai pe na batalisi.
matondo mingi na bandeko balandi ya Vom Télévision ndenge tozoloba toza awa na route bypass na face ya école Calptus tozali bongo na activité ya mama na biso oyo bosi koyoka bango babanda musala oyo mwa tango mais mobali ne mtalakisa ye donc tozongisi penza matondo mingi na papa na encadrement osali pa mama toyebi ke ezui mwa batan banda papa lakisi bino musala oyo na mwa temps oyo ezui wana ba souvenir boni boza nango. Bon, ba souvenir eze belé. Ba souvenir ya malamu eze belé. Na koyi kotanga mais na moko to mibale. Bon, ba souvenir eze belé. O na koyi kotanga musala o esungaka ngai. Esungaka ngai na mwa muke onga na zwaka. Esungaka ngai na ba problème on akuta nango ta musuna zangi mais na musala on azwaka na musala yango nde mutesungaka nga pona zwa solution na problème on azanango. Bandeko balandi ya Vom Télévision tolobaka musala ezo bezalaka te kasi moto nde ezo bazali. Tala mama ndimi ko sala musala o mobali ezo sala. O bato ba mitiaka mingi o musala eza musala mibali. Mais ezo sunga mama na ba besoin na ina ba problème na yo azali na yango. Mais toki boza pe na bana bo encadre ka to ebite awa bopesa kaka aspect ya koteka kaka biloko to boza pe na kati aspect ya ko former ba jeune. Bon, awa pe toza na aspect pe ya ko former ba jeune. Tozo bengisa pe ba jeune ba oyo baza na posa koyeba misala. Même ba jeune fille, même ba jeune garçon, o aza na besoin koyeba misala. Ba ya ezala ya vitre, ezala ya aluminium, ezala mastic, ngamo la lambaka mastic. Ba ya koyekola, toza na posa na bango. Maman abengi biso bilenge o tozali bon ko sala lelo côté espace yango emonani ya koya koyekola musala na place to vanda na bandaku kotala ka biloko longo banité na ba TV ko sala o elongo banité pona ba vina biso ezo bomba ba vina biso lobi ba place yango ya koyekola misala ezali mama penza azana posa na bino ndeko mupepe to ebitenyi bokiko bakisa matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision na fierté nyonso penza na komona mama ndenge azali ko défendre penza musala na ye eza penza esengo makasi mama musala bo bandi yango banda mbula nini o papa la kisi bino yango lelo pesali combien de temps? Bon, musala o papa la kisa inga e bazalaki na 2010 na 2010 le ala kisinga na fongola ki maison à apprendre nga penza musala na bandi ko sala pe nazo ke somba vitre nazo ya zo la kisanga pe ko teka ko kata makambo nyonso ko calculer sikoyo a pas leur maison ye ko kangama na 2000 après 2012 nde na vandaki ko vandaki na kotaki na commerce mususu mais awa na ye ko bezongela susu musala oyo na 2022 banda 2022 na 8e mois na bandaki musala oyo ti lelo nazali jusqu'à na musala oyo. Donc Azala déjà formé depuis 2010, 13 ans d'expérience dans Katia Moussala. Car moi, en so et sali qui a kangi a zongeli susu, ozo qui ne célébrer bongo une année, et ça malam temps ozo célébrer une année à entreprise Nabino Vom Télévision. Na ndila misala mi abato ya li susu penza ko kabola Nabino bisengo yango. Mama Moussala yango se déroule ka ndenge nini. To kene nanu na ki botangi bolamba ka mastic, okata ka vitre, bosala ka aluminium. Et ça n'a pas produit au bosangisaka pour bolamber la mastic, pour bokate la vitre, pour bosser la fenêtre toni bien que tu visiter na biso mistala yango na bandeko basali awa mais bon mais quand même copier ça sur mon qui ba détail et c'est déroule à ndenge ni poto ko matina niveau to mona porte telemi fenêtre telemi ba garde feu telemi et c'est déroule à ndenge ni na ngambo wana. Bon musala neti ya mastic ngamo na salaka mastic wana eza facilité au salango mais déjà na yeba ndenga ko salango na yekola pe na yeba mastic wana ezalaka mingi mafuta nazora mafuta nanga mbili na kalingi le na ko kalinga na kalinga ngo bien komi pembe na kotika ngo mingi na kalinga na pokwa na tika ngo komi pio elali lobi na ngonde na ko ya ko somba ba produit na ngai na sombi calcilu na sombi ba kol nanga na sombi loko ba produit musuna changa na kati na ye ko lamba nde mastic na ngai wana ndenge mastic esalamelaka sikoyo poto ko matina niveau ya komona ekangi
na vitre to pe na porte to pe ni déroulement ti porte telema et que ni la rasko ndenge nini. Bon, mastic ezanga na sala ka mastic wana biza bio col nga na chaka. Na chaka col wana yango nde ba chaka na vitre. Tango ba kocha na vitre nde na ba produit na sangisaka wana yango nde esala ke écoller. Yango esala ke écoller entre libende na vitre o bazocha. Matono mingi bandeko banda forme télévision toyoki mama ndenge bapesi ba détail mais kozape malamu ndeko masengo komona sikoyo penza ndenge misala yango ekosalemaka tomona pe yango mastic basusu bakoyokaka mastic toyoki na mafuta mbila ba ressources naturelles ndezokoma kopesa valeur mais alina ebele ya bato pe chimie wana ta mosusu bayebi yango te bamona kaka mastic yango tokomona yango nzoka pe mafuta mbila ekotaka na kati donc bokoko toujours ya biso moko toujours ndezosala epesa penza lokumu na komonisa penza na misala nyonso oyo ezali donc mama esengi mpe tomona lisusu lolenge misala yango ekosalemaka bandeko oyo bosana bango awa osala misala tant mosusu mwa moko pe mibale ekozanga te na kati ya kodevelope na makanisi na bango ndenge nini basalaka mosala ndeko mazengo bandeko balandi ya Vom Télévision tozokende bongo komona lenkani misala yango esalemaka kasi tokoswana mama po batalisi biso ba formule ndenge mastic esalemaka na ndenge basalelaka ba porteur aluminium na ba vitre na bonde ba montaka yango siko mama mastic rôle penza ya mastic na musala na bino eza nini? Bon, rôle ya mastic eza te ya kotia na aluminium. Rôle ya mastic eza ya kotia na porte oyo eza métallique. Donc na ba porte métallique kaka. Oui, na ba porte métallique nde mastic ekotaka. Mastic batiaka yango entre bazo kotia na fenêtre to na porte. L'air bazo tia yango vitre na porte to fenêtre po écoller. Mastic nde ekolaka yango po vitre evanda. Donc vitre peut coller na fenêtre faut mastic ezala. Mais tout ça le peut constamment ba mastic mususu au moins ba monter vitre et ou mélité vitre wana kweza mélange ya mabe to ezani mte sala ka bon. Bon, ezala ka be mingi mélange ya mabe. Mususu pe bazo tia colle neti nga na tiaka ka kola bokoko o babengi a 100 oyo utaka na bamboka wana ngai ba mutu alakisanga penza kol wana eza ya bokoko nga na tiaka mingi kol wana kol soki eza makasi te mafuta pe soki ekoti bien te mesure pe sikoyo ya poudre oyo kalisulu fo ekoka nde sikoyo yango esalaka ke mastic ezala malamu ekole malamu entre fenêtre entre libende na vitre. Bandeko na ngai o bosalaka musala o bozali bongo koyoka kobakisa pe moko expérience na kati ya musala yebino pe bosalaka boyeki différence ezali na ba mastic ozo sala pe ke ba vitre e umela te ekoyaka mama siko neti ba mastic to koyeba mastic ya bien ndenge nini? Bon, mastic a bien koyebela ngo nanu tango zo simba ngo oro simba na maboko pe soko simbe koyoka ngo makol ozo simba pe ezala makasi te oyoka ngo makasi te po mususu soko simbi yango mbala moko ebandi opanza na poussière mais wana te mastic fe ezala mwa kol osimba yango ozoyoka mwa kol na maboko nanu ata osimbi yango na chasse ozoyoka yango eoyokanake mwa kol mastic ekopanzanaka te mastic fe ezalaka mpe ya kol ezala kol ozoyoka kol ezoyokana wana nde vrai mastic. Bandeko na nga ba vitrier boyeki technique pe qualité ya koyeba mastic ya bien pona misala na bino tolobaka yango ntango nyonso musala nde ezali fruit ya développement ya mboka eza na mboka moko te e développement sans basali misala eza kaka à travers basali misala nde bamonisaka elongi ya malamu ya mboka to ya ekolo na bango ndeko mopepe. Matono mingi mama totondi bino penza botondi na intervention na bino oyo bouti bongo ko intervenir kasi avec Nembala tokende pe lisusu komona bokeseni ya misala miango ndenge mama tangeli biso ba mastic atangeli biso ba vitre atangeli biso ba porte aluminium ba fenêtre ba garde-fou pe longona ba ndeko yeba kosala kana bango mosala awa tota musabilili tomona pe misala miango pe tozonga lisusu na plateau na biso ko intervenir pe ko solola na bandeko mususu basali misala.
esika nyonso bake koluka musala balinga mosusu mosala kodenda na kati ya quartier mwana kunyala libapongi mosusu ake kobeta dame mwana mbongo akelasi ekosila se na loyenge soki pokwa ekoki baninga bakendaki koluka mbongo bakomi koluka basi kosakana na mbongo bamoneli pasi bakobomba te bakobatela te po babongisa venir mbongo na bango ekomi ya loyenge kinshasa mobimba ya bango tule barakine babwati hotel bamaya vindu basokola yoko mokola oza na rien olingi kolata danger elamba malonga eza te okomi bibefa de fao bilenge baboidoli ezala ya baboti ezala babulutu matoyi bangoki na bino etalese bino boboyi na bino esi bamina maboko na bino biso ezomona matoyi ezoyoka loba ete mayele ezanga bino bilenge ya lelo bobitala malamu bokomona ete nyonso bokosala lelo eza na ntina te baninga Matono mingi ba ndeko balandi ya Vom Télévision, ba ndeko balandi ya émission Misala ya bato wana tuuti bongo komona penza bilili lolenge maloba ya mama ninga talisaki biso to moni pe lolenge misala oyo bango bakosalaka kuna to monaki ndenge baso balola mastic ndenge zalaka na etana yango ti bala tsango na bambalashi na ba chasser ndenge to monaka to meki pe ko simba to moni ke kola ngo penza makasi ndenge balobelaki tomoni ba porte sosalema tomoni ba fenêtre tomoni ba garde-fou tomoni penza mwa biloko ya mwa mingi ozo salema bongo na aluminium pe lisusu ozo liko salema bongo na nzela ya ba vitre vraiment zali mosala na bango oyo bakosalaka esengi to tia kaka bongo maboko biso bai o tozali na mwa misolo tukope ko lisusu ko tia maboko na biso na esika iye bandeko na biso bali kosala mosala po ete ematisa lisusu penza tombwa ya entreprise oyo poni nité lokola balobi bazali pe ko former lisusu bana po ba ko bongo bongo misala yango poni nité na biso baboti ba toli na bandako elongo na bana totinda pe lisusu bana baya ko yekola mosala ya maboko lobilo babenga pe lisusu bongo ba vitrier pona ko zomwa likuta ya kosunga pe lisusu bongo libota na bango esika bino bilenge tovanda kaka na bacoin na bekiri ya kobetaka ba carte ba dame ba jeu de 6 ya kosimbaka machette misale ezali koluka kutu batu nde yango oyo tolongwa penza na loyenge balobi elenge ya lelo elike ya lobi po bongisa bomo ina yo ya lobi esengi milengela yango lelo mosala lokole monani mosala lokole ezali baboti botinda bana baya lisusu koyokola mosala oyo kosunga penza na kati ya bomoi na bango na mesa na biso mosala awa toye tomoni ya biso pe elenge mobali obakomeli biso lisusu na mesa ya mosala sima ya komona penza bilili lolenge kani misala miango mikolekelaka bango pe kozanga te moko ya mibale ya kobakisa na kati ya mosala yango ndeko mbote na bino mbote ndeko sunga bandeko balandi ya Vom Télévision bayeba kombo na yo pe nani oyo zali awa na kati établissement Aron Aluminium. Ouais, bandeko na pesi merci pour na nyonso boza ko sa pona biso. Na zo répondre na kombo ya ndeko Moïse Makumbi. Ngai nazali moko ya ba formateur na kati ya établissement oyo. Moïse Makumbi moko ya ba formateur na kati ya établissement oyo esika wapi tomoni bokeseni penza ya misala oyo bazali boko sala tolandi bongo mama ndenge bauti ko etale biso na bozindo na ino ya misala oyo ezali ko salema awa na otomoni toyebite likolo ya misala oyo ezali ko salema ata mosu mama sangisaki moko to mibale etant que bino moko mettre sur le terrain boko pe ko ajouter les sous ba différentes sortes ya misala bozana. Ouais, misala toza ko sala awa eza ba misala ya aluminium ya vitre toza ko monter pe ba garde-fou ya inox ba garde-fou tozo tia na ba balcon na ba entrée ya ba porte ya bandaku ti na ba tu mingi ba ya pe ko ya ko sala sango misusu ba sala sango pona ba boîte de nuit ba misusu pona ba bar ba misusu pe atiango donc dans salon na epe kabula salle à manger na salon fauteuil donc et to sala mo misala belé ezali awa ne yango tozo ko sala ndeko Moïse metomoni bino
Bolobi boza pe na bana obo formaka apo o se présenter tant que maître. Mais souvent to komi to moni vraiment bana te to ebité ba kimi cours lelo to nengeni. Non bana ba kimi te. Na minute bazana ba chantier bazo sala. Yango moni ba se présenter te. Pour ba patron misu ba ya rapé ba solliciter biso awa. To komi sur le terrain. To zu ba mesure, to sali ba calcul tout ba dévier koti. Nde to tinda ba élève ba sala musala sur le terrain. Biso mo to tikali awa pour na ko recevoir ba client misu bazo ya awa. Dans le temps théorie oh bana bazo zo a des temps peu pratique. Botindi bango pe lisuna ba chantier pour kende ko vrai siko mai o ba ekola kia. Voilà, tellement formation zo le kamalamu. Yongo zo mona azo yekola azo sala pe mbala moko. Donc eza formation mo tozo faciliter vraiment tâche. To ko former mututé poto lukato tsaye na pas cinéma et pour akoma ko sala il faut aumela azwa ba temps ebelé ya pas cité. Tozo pe sa formation na mutema ko fongama. O eza que na la kisi eloko ndenge ngai moko nazo sala o eza et puis ça pas cité pour sala on. Yango moni bazo yekola noki et puis bazo yebambala moko toza kuna confiance ya kotika e moko na chantier asala. Esengo makasi penza bandeko balandi ya forme télévision de konanga mazengo na kolanda maître Moïse ninga uti koloba donc bana ba kimi courte ni to tunaki to moni bana na courte mais ba keinde ko pratiquer mais o bazo awa lokola théorie to ebité moko to mi balé ko bakse pas ya maître bandeko balandi ya forme télévision matondo mingi tozali bongo kokoba kaka kosolola elongo na bandeko ye bazali bongo na kati ya activité ye isika etozwami to sepeli makasi na ndeko Moïse na intervention na bango na koloba ete bazo former ba fongoli mutema bango ba formaka te théorie ebele kasi bango pratique nembala moko sur terrain ke otangi ebele ba msuma bango totanga ozoye bango te maître Moïse na kati activité to moni bino boyi bosala misala ebele ba vitre ba aluminium na ba ya ba aluminium ya ba matalatala bitalatala sikoyo tinguto ba maître Moïse tozana ba combien de différentes sortes ya ba vitre pour tozomona ba vitre eza awa ya ba couleur ebele awa tozali na vitre sorte nyoso ba vitre mususu to tchaka na maison te po wana salama wana to somba ngo par commande ya client neti awa tozana stop sol tozana bleu tozana ba vert payaka tozape na vitre fumée tozana ba vitre claire to teka pe miroir nyonso wana dimension nyonso ozana ngo besoin soko ina établissement na biso to repesa yango. Donc chaque vitre eza na rôle nango. Ouais, chaque vitre eza na rôle nango. Eza netina eza na préférence préférence à client. Il y a un client musu a ndimi acha vitre claire, il y a mususu aningi batela e stop sol, mususu pa lingi fumé ka bongo eza na ba sablé ba crépi, mususu pe au moins a préféré na ba vitre en plastique. Auto benga flexi. Wana ndeba eza ça dépend du client. Client car il aura linga ndé yango biso to servir. Donc ça dépend du client, na goût na ye na qualité na ye ndé pour servir ye. Ndeko Moïse to sali constamment ko lelo ba bitalatala to benga ngo bongo eza mingi importé na mboka na biso. Bat bazo préférer mingi ko ressemble ba bitalatala ba chinois na bakati ya magasin teke toza pe na bandeko to mona bazo tambusa ba bitalata to ebiti eza maki ya confiance to bozo sala penza biloko ya qualité ya malamu te. En fait, en parlant des manques à confiance, bon, on a le besoin manque à confiance te. Eza nega na uti oloba. Eza nenge mutalingi asa le peut-être akuta na place moi ba sa ela ray musala mabe. Nde ngwana abaye peut-être bino na geso mbaka ya ba indien ba chinois parce que côté ba congolais po ba aventure pe comme mingi na Congo. Surtout na ba mama misala maboko. Ya ngwana na robenga bandeko na ba technicien na opesa ba conseil. Il faut être sérieux na musala o. Musala o eza musala moko munene. Eza musala o etomboli batu mingi. Ya musala moko ekoki kosunga yo sala o réaliser ba mambo oyo ondimaki te. Po eza musala ya mbongo mingi. Eza tellement capital musala oyo. Po eza na batu mususu amoni lokola asali musala technique tellement eza mbongo mingi asali moi marché moko deux marchés asi mbongo mingi amoni na koma na aventurier donc akomi ko escroquer na batu. Voilà, et puis dans sa conseil na bato bazo ke ne reçoit ba technicien ba sa misala. Il faut que le technicien a un établissement, a une adresse. Pour ba technicien mingo ba sa ba aventure on a pas because a une adresse te oro kanga été. Pour le comment ba technicien ba aventurier, monde ya technique ça pena faux monde to ebité. Pe to sali constamment ko bende ko Moïse ba marché mingi ya ba vitre.
na baluminium bakoma kopesa ngo mingi bachinois toyebi te à partir quand ye balobaka batechnicien baza bato kopesa confiance te yango moni même l'état na biso même bato baotongisa baimmeuble ya minene emilayi baopesa ngo bachinois to eza nini wana nayebi te vraiment soki nakoloba nini mpona idée wana mais baya côté na biso bakongolais toza na mosala ya qualité pe toza na mosala ya qualité eza te ke tokitisa mosala wana kuna mpo biso mpe toosala ngo mais côté na biso mpe qualité eza mpo bino moko bomoni misala ndenge ezosalama misala ya qualité ezali eza kaka chinois te moto ayebi kosala mosala congolais mpe ayebi kosala mosala il faut biso na biso bakongolais tosungana mpo eza te lokwa nga na congolais chinois azosala mosala na donc nga abenga ngo neti complexe ya complexe donc olingi congolais te okesunga mutu ya libanda mboka mpona nini mpo yepa osala mosala mwana congolais ozominimize mosala ya ndeko na yo congolais mpo otombola mutu mosusu bandeko balanda Vom Télévision eza pasi mpe mawa mpenza na biso bacongolais tozolinga kokonsome mingi baproduit ya bandeko na biso te eza pasi kotombola mingi ya bamboka misusu ya bapaya lelo ekoma bamarché bachinois baindien eteke toza mpe na bato ya qualité malgré babebisa réputation batechnicien mais toza na bato ya qualité mpe ya sérieux ne ndeko Moïse alobi fo bokende mpe na kati ya baétablissement kotala mpenza donc tomoni ke bato bastabiliza mpenza makambo na bango soki topesi bato marché bakosala mpena mosala lolenge elongo bani ndeko Moïse motuna moko totikali nango lisusu toyebi te tomoni bino mpenza elenge mpenza ya makasi mpenza awa toyebi te ntango bozwaka mbongo na bino bosepargnaka ndenge nini bozwaka kaka mbongo ozwi olie nyonso mpo lobi mpe nzoto kolemba toyebi te obombaka mpe mpona kolengela lobi to oliaka no nyonso mpo yebike lobi okosala no mosusu en fait oyo tozali kosala eza baaventure te mpo moto akozwa mbongo alie nyonso lelo aza moto azosala baaventure azokanisa te mpona lobi na ye mpo vie eza kaka lelo te vie eza lobi kuna lobi ana kuna na bano tokobota bakoko na biso bon soki tolengeli lelo te baoyo bakoya nsima bakomona mpasi seme kotia baoyo bakoya nsima bazala à l'abri na oloba ndenge nini bamona mpasi te baya kokuta otongeli bango mwa eloko moko ya makasi oyo esalaka mpo but eza kaka yango wana but eza famille ezala calme soki toconstruire mpona lobi baoyo bakoya nsima bakozala kimia c'est-à-dire ndenge tosalaka awa mwa moke tozwaka toyebaka ndenge tokoépargne ndenge nini tokolia lelo tozala calme mpo bambula oyo ya nsima tozala mpe malamu bambula koya nsima tozala mpe malamu ndeko bandeko na biso bayindo bandeko na biso bilenge toyeba kosepargne ndenge ndeko Moïse alobi mpo oyo tozosala lelo yango tozoprépare mpona lobi na biso soki obombi lelo te lobi okozala nani eza te ke ozwi mbongo lelo nyonso na bar nyonso na masanga nyonso na baloyenge moko na batapashi moko inutile mais faut koyeba kobomba koéconomiser mpo lobi mpe obengama parmi ba meilleurs parents parmi bato ya solo oyo bayebaki kobongisa vi na bango ndeko mopepe matono mingi bandeko balandi ya Vom Télévision tozali mpenza kokende kobenda suka ya manaka na biso ya mokolo malelo oyo toyaki awa na kati ya établissement Aron esika oyo bazali kosala bongo mpenza bokeseni ya misala oyo etali bongo vitre mpe bongo aluminium awa tozali kosola elongo na maître Moïse bazali bongo formateur na kati ya établissement oyo maître Moïse tolandi bino penza na bokebi a toli ko kende penza vers la fin ya émission na biso kasi tokabona bongo te soki tozwi mwa ba quelques détails te par rapport ya misala oyo tomoni bobande kosala ntango bozo kata vitre tomoni boutilisaki eloko moko na bita na benga ngo libende to na benga ngo nini et puis avant bozwa eloko na bokatela bozwaki mai moko na pinceau bosopi na vitre sima bomeki kokata vitre pe tomoni ngo kombite ni mibale mo explication na ngambo wana. En fait, pour la kokata vitre, ils ont un matériel qui a besoin. Ils ont besoin de diamant, matériel au monde qui n'a simba qui on a l'excès qui la vitre. Mai wana zo bien ngeza maïté. Wana to selera gasoil, to selera pétrole, to selera essence. Donc trois produits wana ndé to selera pour na kokata vitre. Li bende wana mona qui n'a simba qui eza pekara matériel moko ya aluminium. Mais na moment wana na utilisant comme lat. Lat pour na kata vitre nanga ezala droit. Par rapport à monsieur Wolingi. Voilà. Wana ndenge mona ki ne bandaki na mettre na tirer mesure na pointer place diamant nanga kolekela. Mais tout le monde rappelle ça na ba forme mususu ba mususu kata forme ya triangle, boule ba mususu ba kati ba forme. Tu éviter lekela ndenge ni kana ba forme wana. Non wana na ba forme wana to utiliser la susté.
na ba femme wana to sala ka croquis to za na besoin eloko soit to sala mingi carton pour que carton ne na kokata ngo facilement pour na za forme ya eloko wana to utiliser ba bleu rebelle pour na za forme nde ton na sala forme wana na ina déposer le cola vitre nanga na aide ya marqueur na pointé rondeur wana tout et puis na rolanda kaka na signe na tiaki wana na ndi na diamant et puis na banda ko casser malem petit na robimisa forme wana. Donc toute forme ne se ko zanango pour ça et ko sala makaka ndenge oyo bazali koloba Maître Moïse bolobi bino moko boza ba formateur esika oyo bozo pesa bana formation na tant que théorie pratique mbala moko siko bino moko bozo ki tamboni po boyekola musala oyo. En fait musala na rolo baneti musala ya vitre eza musala moko na botami nango po eza musala o papa na nga bandi ko sala avant biso to botama po nga na yekoli yango epa papa aboti ngai po oyo eza établissement na biso moko papa aboti ngai nde alakisinga musala vitre et puis après ayeko benda su musala aluminium akbandi kokotisa biso pe su na musala aluminium. Bon ça m'a pris pas mal de temps na sala kaka 2 ans pour na yekola musala aluminium. Siko na yo moko tango po pesa mona formation comme lokola yo faut ils combien de temps? Non et ils ont autant minité et ils ont minité ça dépend si na ndenge mwana azo comprendre pour ndenge mwana azo comprendre ce que comprendre facilement ne ils ont été muké pour ayekola yango. Inscription na bino elekela ndenge ni po bana bakota na kati ya formation. En fait biso côté inscription to senga ke côté to senga courage na yo o tie volonté et puis au lundi kaka na musala po musala nyonso soko lundi nde oye bango musala maboko eza musala mote e uta likole koya ya soko tie courage ozo tie volonté makasi na musala nde oye bango ninga babiso nyonso to pesa to tchaka volonté nde to yeba yango pe to sala lelo sunga. Comme conseil na ba jeune lokola biso comme conseil na ba papa na ba maman na mokili ba bazuli suli ba kwa kolanda biso na mokolo molelo par rapport ya musala oyo na moi 30 secondes conseil ni boko kopesa bango comme mot de la fin. En fait conseil na ngai zali surtout na bato oyo bavandi na bandako yo za wana kaka otalela boy apesa po muto kopesa yo kopesa lelo apesa lobby kuna roloba aroyima ata kopesa lisusu mais aroyima na mutema po toyebi tema amni ntoloba na mutema muto akokabela yo wi akabeli ata ndeko na yo akabeli yo lelo lobi ti jour mususu akolemba oye na kabela ka ekaka po ndenge nini asalaka te po bamisala ezebele misala ya technique ezaka misala ote eza bamisala ezofuta makasi bamisala mosusu mpe okoyekola eza plus facile que oyo yango na opesa conseil tozwa courage bamisala oyo mpe nde kotombola mboka na biso totala te kaka politique ou quoi que ce soit bamisala ya maboko mpe kotombola mboka na biso ekokende liboso yo moto ovandi na ndako bota courage telema yekola mosala misala eza ebele oyo koyekola ekosunga yo na vie. Matuno mingi bande ko balandi avant télévision etando bon somi ya bonia pe ya bola musiba ndo na pongi to retenir balobi formation zali pena gratuit awa donc bako singa kana bango eloko moko te esengi courage na yo volonté na yo olakisa okwa boko epenza ko yekola bongo mosala na yo okosunga yo pe ekoka boko tombola bongo lisupenza mboka. To bendi pena suka ya manaka na biso ya mokolo malelo bande ko na Vom télévision to lobaka na biso tango nyonso botikala ka brancher na chaîne na bino Vom télévision pena nzila iye misala mi abato pozali bongo isika o wapi biso na bino toko solo la penza pe ko lakisa bino bozindo ya misala mi misali penza ko sala mabongo na kati ya molongo ya mokili o tozo mokumba ngai longo na lipasa na ngama zengo pona ko tambolaka koluka penza misala mi misali ko sala mabongo na kati ya mokili. Ukolanda kabiso mokolo nyonso ya lundi na ngonga ya 19h pe vendredi na ngonga ya 16h. Pona kozwa biso bokobenga biso numéro 089 33 28 088 tope 089 89 66 101 des périodes bokozwa lisusu biso tope na 090 47 12 495 pona koluka bongo lisusu penza ko contacter émission misala mia bato ekomela bino pena bisika nyonso ye ba établissement pesika misala mia bino mizwami totondi bino botondi kimi mfumu kimbangu ekwa koingela penza okati ya mabota na bino biso na bino tokutani mikolo mizali koya botikala mala. Dalinga kambo kananga, dalinga kambo kananga.
c'est